Rodriguez. Vous chérie moi c'est tout quoi voilà bandana na pesika ba condoléances tout na ba artiste ba vie na ngai ba papa famille nyoso bungisa bande wona bango ngapi na oti kotala kokobar na ngai na cimetière kitambo ni na bitena bon moni komona siko ke ba négliger ba cimetière na tanda ba cimetière tout ebi ba mindele ba nani senga moi cadrement et ba cimetière na biso lelo ma ke oyara malamo boyo mona ke bazo bukani il fallait bien entendre ma famille bo bon c'est moi kokobar bani ça moi bien témoin nous c'est les gars bien pour na bongisa ngamoro na zu charge en nyos tout mingi ka ke bino nyos bat bala na ngai Rodriguez benda beauté ndenge rafin to mazala nzamba display ngasko benda beauté wana na zonga pe utapa fe na ngafiso size pour na utapa na e azala nga artiste comédien na utana pa fe na size na ya kulunga passa c'est tout ça Kofi Central na kata Kofi Central na Joasco Bill Clinton touche ko fasim Sarah Jesaki masa na ngai sugar kutaza na pese mbote ezala pe asolo na nenga lokuta te na nenga vrai penza ko afongolela moi porte quoi voilà wana mamonga na bimisa se makitonche Bill Clinton baning boy na loba bilo na ngai na yekulunga sko wana na osala groupe na ngai tant na sali groupe na ngai ekomoleka na d'habitude sur na rota na chaîne CBS oui sans problème ekomoleka na CBS na zope moi mère moro boy donateur na ngai na otombe na accident ni menga moi vie moro boy ya pasi comme titre il y a théâtre salake zakini comme titre na oy bandole ko wana zala mbutu donc conseil ndo pesa na kati na mbutu eza conseil oyo ke lelo to mona ba petit na biso mike bazolingara basi e bazolingara mibali ya ba vie na bango ba vie pe ba boy kotika banana mike bazolanda bango siko ba mère pe ya palais balobi te lokola ba père na biso balingara bana biso pe photo linga ba butu nde yango ba obenga biso ba butu donc ba obenga biso ba butu na esko et puis tant on sala bon comme les na télé na tombé un accident en plein air tournage donateur na pisa ma car moi boye et ça les moi complication maman accident to be bana donateur et puis na l'accès de appel que jamais na kotika la sala théâtre na mouvement mo boye na voyé na parler na bi na ko sa ndeni passe côté linga na bi na mikano lobila mo ba artiste comme ba artiste musicien n'a pas héritier ton héritier na bi que première répétition abiso na mona rayo sala nga moi bien ngana bandi masole héritier na parler batu tout ba bon na tika po héritier na roloba na mabe na été mais aza ingra na ndeni aza palpité donc il y a za mutu mo boisori ke musicien oyo auti na maison mère a craqué tout peut se valer oyo auti na BCBGA parce que batu tout bana bango na parler héritier bazala société près batikala mo bandambo ya tanga pour tout salarié belé à animateur so te pas batikala na ka bazolenda bazosiama kati ka basiama batikala ki wana yasko batuni ya kati yo zaki ya moi libanda mais ngasko na libanda mene ngane to komi na kitambo to ani komi numéro mais parce que itaki ya comment da maison mère mapé comédien moi to kutana sala été na sala été maram na ngai pour na monisi oke yemo mtacholi papu te yemo rondo be mi be ngasko na mututi na watala te mais comment biso to banina wata kuta bisinga Rodriguez yo ko kamarambo pona yaki na yemba te na yaki na sala ntena lobelaye ndenge moto mona bandi wana biso sur les cas moi petit na biso mo sur les cas ya faire wala petit na yom colonel yom colonel petit na ngai merci na ndenge mabete pona pas si ko display te na ta display so na episode h na ngana mukolo no te ozamko na ngako ngana na 26 ans na ko cité na bakisité te na renaissance na mama na mwa mukete c'est bon ngasko na parent na 4 enfants bana bazamo ebele na loba kande ko na garçon plaisir non wana mamba héritier choli papu atenga lipapu te siko tanga na fandi biso to bandi bo rep na biso première nani pa ya vena biso sonye chomo yo yaki tango yo yiwana biso to bandi ba petio mwana osonde ba mimi chike va wana animateur Brandon mwana na yede kutu na ba communauté na yede kabo aye ko ya les jours pa ya pona na palais to ndo monité aye ba mon rep amatimba la moro ba petio tout bandena ba mo ba matete parce que to vend dadi mo la maman ekoya tango ekoya il fallait biso to ba tout mo fa to banda dia ko taki pour nga banga route na véritable moni ba esprit ba Bill Clinton ndisa la pa na ngai
pas mbala moko na moni ki héritage à moi gay n'habité à Pessi dadi mo la valeur avec ce so petso qui va simba moi bible munene wana bible on ah utaki ozala abuta ozala na habité sur ozala pour férieur et biga ki moi ba taxi so parlant ba taxi autant la carte ya wana mali malembe pas mal mo petso na so na ba petso mi ba ko le kana bonde ni na biate il faut na longwa na zongela masolo na théâtre pour na kende mission na kende zo relation ka na kende te kena travailler na bango na kende pour na relation mais na moni relation na jango te na zongeli siko ba vina ngakala ba pepe ba ye merci beaucoup eza ndenge nini na zongeli théâtre na zo répéter na 3000 ans ozo recruter pe maman et voilà car ndenge yo lobby recrutement donc na ça la catégorie nyos tout ezala donc niveau tout zali ezala bukana makolo ezo aveugle ezo ndeni so yebi ko loba so yebo sala moi elo mo bien boye to na 3000 ans ba tout ba 3000 ans na matonge ba 3000 fois mo mebele et pas vina nga Nico boya na 3000 ans na zawa na chaque lundi vendredi recrutement na mo yo feli ba tout ba yebo sala théâtre boya bo contacter nga na 089 55 20 963 089 55 20 963 boye belé wana na 3000 ans na bo sanité vina ngai masala ngai DJ Kamikaze chez référence Israël na bosanioté pourquoi pas vina ngai chez Motiko komi nani petit nanga massa te o massa siko na bosanité massa vina ngai les boss rifin vita imana renaissance DJ nono na bosanité bana makala bana voilà bana renaissance bana ya vita bana desampe bana mazembe équipe nationale Rafine Ntumba ajali naza ya bino mais ba tumususu yoka nango 26 ans sia bola nani muneno display yo ya nana nga renaissance mais na mama parce qu'on a bino nanga et cara âge ya musika mais vitesse ai Rafine Ntumba